kimbuta ekufaka abwe mutu aloba te toyebi te tozeba azalaki mbuta azonga lisusu ayabongisa nzela tondeyebite do akumwa wabule eza te toye boso otali bongo nzela ebukani donc baokipe te bourgmestre asala eloko te alobaka eloko te me mosala oyo bourgmestre akomema biso message nde aza capable bapesa message bakonzi kunake otano image ya kimbuta nde kimbuta ekomi po azwa solution po boye eza pa so mbula epesi momoye boleka eza te bakamion ezokufa bakamion ezokangama awa batransco bakamion ya bapepsi awa donc mwa so kamion ekangami mwa boleka eza te ko fo lwa nzela kati bobaluka boye bokeluka banzela epesa mwa pasi donc mboko na bite so babongisa yango ndenge komi soki nde sibusha babituke bebi fo bokota su grand boulevard boluka nzela obaluka tozo ba grand boulevard okoti banzela kati ya bakartier 12 me papa ti okobima bakartier 3 kuna bakartier 11 okomina kotambola pasi ya mobo okoti katikati ofofle mwa nzela obimi mwa sansini otambola sansini bakomwa liboso bokoti pardon otambola kimbuta ombeza babuka na place ya bien eza te kimbuta ekomi salite ekomi lesordre me kimbuta ezala boye te kimbuta so tobenga ngo miroir ya tiango me kimbuta ekoma kimbuta poubelle. Voilà, mesdames et messieurs, chers amis, non. Voilà, mesdames et messieurs, grand merci à vous. Internet Nabiso, les lions de la presse congolaise, appelé Exode 1414, la Sima Caméra, Zabongona, ingénieur Toba Sadi Santambe. Merci pour cette belle image. Voilà, chers amis Internet, YouTube et Biso Podcast. En tout cas, Lelo Awa, Zabongona, Bouvard Kimbuta, et Komiko comme moi, Mouké, praticable. Et je l'ai commis pour Njili. Si les alarats on a des entrées, nous avons entré à quartier à Kala aussi quoi tu bien bon eucalyptus et zalaka et puis deuxième entrée la biso et zabongo Kimbuta. Alors ce qui vraiment est juste sous Kokoso en tout cas vraiment et cause à la mapé et cause sur la population ya Jilté ba ko mona bongo pas si la population ya Jil mais si so pas qui ma ba victoire mi super abima awa ba ke na bongo ba bisika la bongo ba ndenge komi ko koma bongo les appels mabe yango moni bongo micro ya podcast kiti awa to sur la population to pe ko laksa bino parce que te pesa radio net bino ko la lusu to kitara partout benga biso et puis partout to yaka yango to kiti awa to sala constat et bino momo na ngo ko za pena malamingi donc tout ça déjà na terrain. La population. Merci beaucoup. Mingi bala moto bazo souffrir, ba chauffeur à moto surtout ba oui bazo mona passer si que ba chauffeur ba mi tout capé ba transport en commun ba tout là et donc ça la pena ma be zo sur ba mo penate yango moni kiti awa la Sabino to sur la nega biso suka ya makambo elike bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo ezalelo don't have to wait till tomorrow. Donc ndenge lobela bino toza na district ya Changu na commune Njili na boulevard Kimbuta wa kusola pena nzela ndenge komi ko koma bongo praticable muke ezo sala pena mabe mbote papa ouais mbote papa journaliste comment là papa comment on a Denis papa Denis a boula nzela Kimbuta oui na boula nzela Kimbuta merci beaucoup ndenge ni nzela bino ezo koma boy oh nzela ngo ebandaka muke libulu muke négligence. Et Libulo est pas ma casse, c'est mon maman Denise Araboye, la première dame. Araboye, bah palo linzela, bah palo linzela, bah chémo ma banga, bah sopiselo, moi maï. Allez toi en boule et mes mères aussi Libulo. De créer ma boule dans moi, écoute autant pour les athées donc. Et comme il camion moi c'est ça, faut c'est moi créer sur un bouteille, donc il bouteille Koufaraboye. Moutalo bah te devite te ose bah c'est qui mbuta. Azonga lisusu ya bongisa nzela to ndeni to ebite do akumwa boule zate so mo so talibe mo nzela bukani donc ba okipe te bourgmestre asala eloko te alobaka eloko te mais musala o bourgmestre ko meme so message nde ala capable de pesa message ba konzi kuna ke otano image ya kimbuta nde kimbuta ekomi kwa solution bo eza pas so mbule beti mo moye bo legeza te
Bakamni ezo kufa, bakamni ezo kangama, ba transco, bakamni ya ba Pepsi donc moi so kamne kanga moi bo legezate comme faut ko nzela kati bo paluka bo ko banzela de pesa ma passe donc mboko on habite so ba bongso ndeni Comme ceux qui ont des bouchons, il faut que tu grand boulevard pour le Kanzela. Faut baluka to so grand boulevard au côté banzela 4 ba quartier 12 mais pas tu ko ma quartier 3 ko ma quartier 11 et on a kotambola passer mo ko si 4 au fofle mo nzela au bimi moi sansini kotambo sansini ba ko mo liboso ba côté par dans so tambo kimbuto mbeza buka na place bien zati kimbuto ko mi salité ko mi les ordres mais kimbuto za la boete kimbuto so tobe en miroir changu mais kimbuto ko ma kimbuto poubelle salité ou to loblate so mbule beti oza mo ou to tambola ati voilà maintenant bien au profiter nenga te ko na nzele baby au juste transport bo matisi so profiter bon nzele ton nzele baby bon nzele ko mi pasite et si bon embouteillage il y a disque carburant ko ezo consommer pour bando quand même embouteillage ndeti osunde okanga bongo olega ndeni moi bo sauter moto bo sauter on a terrasse na ngamba école avec Francky là bo ma étoile ko bordi bo tamba likola bordi ataye mo on n'a pas sur la souffrance en tamba likola bordi donc to ba apena ki buta boko mina difficulté makasi ko na otambo kimuta on n'a pas sur otambola. Maintenant, tant que chauffeur à moto, on a besoin de parking. Vous avez une organisation pour ça, vous avez un chauffeur avant que l'État paye beaucoup ça, vous avez besoin de zélo pour que ça pour la guerre. Ndetinzela o chauffeur à moto on tient combien pour abonner zélo. Nzela ba président pour contribuer ba cotisation pour ça ba caisse. Donc ça cotisation nzela l'État ba sunga été. L'État ba sunga été. Ouais ça musala l'État faut ça là. Ah na ba fait ça. Gouverneur, après ça, chaque bourgmestre c'est $15,000. Bon, ça va être place aux alliés. Ça, ça va nini. Baba, salité, bon, là. Mais il y a bien de tout le monde a été le retard. Attends, pour gagner, moi, ce caméraman, à mon ta place au thème, t'as niveau à salité. L'État va s'engager, ça, faut l'État ça. Pour l'embarquer, on a bien tout ça va carré belé. Anangil, c'est ma banque botte à l'eau en gouba. Batusu ba ndiye ba mo exploiter ba capable ba ozata te bene mabanga ba ba boaki awa nzele mabulo okundama siko ba oza ke ba chauffeur to na ba chauffeur moto ba sangisa mo ba ngsanza oza musa leta musa ya ba poisa parking te za leta ba ila raete te leta ba sunga ete so bipe to sango okanga biso leta ba sunga ete. D'accord, merci beaucoup. En tout cas, évidemment, beaucoup de carbone là. Et là, sur la peine, on a peur. Et bon, là, sur la papa. Et en tout cas, on est là, on a évité les comme pour la nini, mais qui moutent qui miroir, il y a un gilet, il n'y a pas au Tiko. Gilet, les arts, on a deux entrées. Première entrée, quartier Eucalyptus. Et puis, deuxième entrée, boulevard Kimbutao. N'y a pas comme un ce que baby, population, bazar, pas. Mbote papa. Mbote. Boni combo. C'est Madoda. 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 Ok. Merci beaucoup. Batanzela qui mouta n'engeni. T'as que bino ba chauffeur. Nous sommes pour les petits. Entre ça vraiment mawa. Ok. Nous sommes pour les petits vraiment vraiment mawa. Pour Banzela o no monyango boye e wumeli. Na état o les lotés e wumeli vraiment. Ba pose ba ya ebele bele, ba ministre ya ebele bele mais tout le monde qui va maman là o. Ce que peut le besoin la ma propre volonté la moko o ça ma bango boka l'état o. L'État moko la disposition makamna ye abongisa nzela mais jusqu'à aujourd'hui debina procéder debite nzela pa être bossa nango ou commande ça kala nzambe asi baka motema chef l'État atala tous les quatre coins aye ba ki partout population zali mis nango ya kali kona donc tana battu face à la yena atala mis koto donc comme ça il a biso a doter la kala l'État na biso donc parce que na bolema même déjà koloba to loba combien de fois tout ça na ba marche na yango. Donc ça la marche, mais rien. Donc namona makamone ba personne ba tumura ko butu on va moya okanga ba moto parce que on a volonté ba blanc la ko matin ko mateta o donc ne ba personne ba tumura ko butu ba personne on va faire aussi ma rapport okanga ba moto parce que on ba personne ma ba moto mais tanzela okomona tan l'état moko tango ya kalo to loba to lemba utu to ngako na ba sebo ba katala blamba aw oh kwani mais pour nzela poto lo ba manzela ya aw to ba fimu bangondo to wana bi to réclamer mais to beta ban kuba poto lo ba sunde to ba mo bangi to ata na miso so ba ko bongusa nzamba sala so ba bonga beta ah nzambe kani bali
Pourtant, je suis déjà à Magoulou, je suis déjà à Nébia, moi. Je suis à Miawa. Moto est fait en 2008. Depuis là, il Boukana, donc il a 7 ans, 8 ans. Et Boukana est Kala. C'est là où il est Kala. Kala. On doit penser à la volonté de faire la condamnation à la société. Il y a mis en place des organismes pour la condamnation à l'Inimbo comme la ligne PPT. Pour ce qui est appelé, il mis sur quoi PPT. C'est là que vous mettez. Merci beaucoup. Sur la pénale d'intervention Yandeko. Mbote papa. Mbote. Comment est papa? Comment est papa Rodrigue? Papa Rodrigue, merci. Ni la koba sana obandeko ba oloba mingi pona nzela ya Kimbuta ndenge baby bo. Vraiment eza passe pe mawa nzela o eumeli. Eza nzela moko donc ndeti na biso awa ya lora route mo principal na biso awa. Donc nzela o ebandi banda kimbancheke kuna ti ya robima awa mais donc nde ozomona a liboso tiko kona nzela bien ezate. Nzela ko beba donc moyen kututé. Et puis donc on a habité nzela onde donc yango esala donc quand nzela on ba gens bani ba profiter ba comment profiter na ba tracasserie tracasserie pour habiter a ande libule sa mi a moto ya hotel moto ya hotel ba sa ni ba kana moto na habité chose la ba mo ba sala ngona ngo hotel so ndenge nini poto lobi makambo nzela on a yebiso ndeko na ngai to lobi bena to lembi to yebite soki to vivre na Kinshasa a pesa la Kinshasa to pesa la nini to éviter pour tout le monde bande musu basala ba bande ba bonso pourquoi pas biso donc to soki vena difficulté en zela a ko moni bebe pusana bo liboso mona ba nzela zo bibo makasi donc il bebe les a pour to lobby trop to marcher to salignos to lobby au centre lo ba mais négatif. Au côté même moi et pas monsieur excellence beaucoup mais c'est Angeli boké bokuta na yema bomunka botuve ka solution té. Mais beaucoup mais c'est là au district ça awa pas. Beaucoup mais c'est bien là au bien, c'est là qui mbuta ibango bien. Ayibango bien alika ayibango bien. Siko. Donc bango na zona ba na ba yebi santé là au ndonze là au ezali. Mais kara siko. To éviter ce qui tout ça la nini so de koloba na akwa bonso parce que bango nyonso na waza numéro 1 ya commune ou Angile ayebi situation nzela o Kimbuta pe donc route mobimba bien donc ah so de ba mbuta so mo sama awa donc yo mo odo mo na wata donc na somme pour même ba transport awa les gars to comme ya sens unique pour nzela o eza bien te non so ana koko ta sens unique on a mo que si tu bino bena ba na moto cause accident ba dégâts trop. Mais d'autre part, quand on a sens unique, sur le tali, la situation de les affaires, et cause avec faute, de les amabés. De les amabés, moi, les gars, surtout son bout, les bêtes sur les qui là, ou à purée, sans rien sens unique. Sauf qu'une de les habille, donc, il y a une normale. Mais tant que les amabés, sens unique, tout le monde passe unique, là, on les garde bien. Comme on dit que, par cause, je me suis pas sens unique, c'est que je suis à Yangwana. Là au bas cause ça ils sont sous on a pris nzela biso aux arrivants biso normal les amabé les maboulou et boukani mais roya sans nini pour nini on se protéger pour na bato na sima pour les kinzala ko kuyi mara mususu donc ba na ba transco ba mituka l'état comment ko taper sans nini tout à fait normal ba ya ngo a pour habiter pour mususu o moni so taille kuna liboso transco ambutoyo salami transformer au couvre dans le libulu pour akita gulamu ya kitaka ngami akanzela mo de mo ngi bani bona ba mituka msu ego ya sens ni kuna nzele za suti nzele kanga ko nzele za mabe ambre nzele za mabe makasi maintenant tant que Congomani et puis chauffeur à moto ko bani je ko zalani bon message ya fait pour ba kondiquer vraiment de le dire pour les marolo ba de zone bayo ke biso mawa bata biso situation ya Kimbuta si ba kimbantere kuna babo musela biso ngo po to ça biso to ça ba congolais ndenge abo sala kala ba parti oyo ke ezala ba avantage bitelo ba avantage biso ba avantage na bango po ba likaka kuna yango ndila ba konti ba leka ngote moya ba bongisa ngo ezate mais biso to ça ba voilà ba ko to na boulevard. Ah ben, on va comprendre, voilà. Ok, d'accord, continuez.
D'abord, papa, donc, tout ça, les gens passent. Voilà, donc, tout ça, là, les cas, moi, je suis belé, bleu, moi, donc il y a un outil goloba. Voilà outil goloba. Avant même au moni de boy, ça keba libulu oui. Na katikati mwa mutu ka ele ke ça des fois azwa quoi les gars bima. Donc yango to sengi na ba konji premier bata la situation en zela na biso o po ewumeli to lobi o se goloba to sala se go sala mais réaction moko malunga ezate cette fois-ci ba yo ke la biso mawa. Bata la biso situation zela oyo parce que biso to ba congolais. Bavoa non baya abazo bavoa basaba nini po bakoma na bisiko bakoma po bakoma na bisika o bakoma eza na à cause na biso bata pe situation na biso ba petit peuple la teka ba wela ba intérêt na bango po nzela eza mabe d'accord na ça na ngwa o bakisa ngwana donc merci bien na solana papa na moni pe papa wa na loba toza toujours na pouvoir kimbuta koloba pena nzela ndenge tomoni ndenge nzela pena uti ko mapena mabe mbote papa mbote chef comment on est papa Combo Berli hein papa Berli voilà bon hein mon repère kala nzela ka boule du boulou ça bouge mbote papa mbote chef comment on est papa Combo Berli hein papa Berli au boula nzela ya buba kimbuta ouais na boula kimbuta wa donc chaque fois so lingo zwa ngai kaka na kimbuta donc makamno so eleka na kimbuta nga na ko pesa bino ta information muke OK merci beaucoup pesa bino information muke na kimbuta mais ezala critiquer te information mo eza normal bon pona makambo tali nzela to pona li pona makambo oyo tali biso to kiti mingi kolobela makambo oyo tali nzela bobenga ki biso to bozala difficulté makasi nzela kimbuta va même j'ai des tala ba embouteillage ndenge ba mituke kangami kaka pona nzela yango to kita ngana koloba boye eloko eza awa eza nango eloko ya mokie oyo bakoki kosala mpo embouteillage oyo ezala lisusu te donc libulu ebandi banda awa ti kote ya grand libulu lisusu nde yango nde moto ekose embouteillage nyonso to ozomona awa sikoyo yango tosenga bakonzi bango moko bamona makambo ezala awa ntango ezalaki kimbuta pena kimbuta biloko oyo ezalaki te mais tocomprendre te mpo ya nini basabote kimbuta yango mpo bapesa kombo kimbuta to ndenge nini mpo bapesa kombo kimbuta na kimbuta yango to ndenge nini yango mo tocomprendre te tala embouteillage ye moko ntango moko kimbuta azalaki ye moko biloko ya boye pene ezalaki te yango tosengi bakonzi batala ta ndeko na bango ndenge apesa kombo kimbuta yango mpe babongisa mpo biloko oyo ezala lisusu te so tali embouteillage donc chaque fois awa embouteillage mpona libulu kaka ya mokie eza awa na kimbuta awa donc ya mwa mokie nalinga nakabola na bakonzi yango wana batala kimbuta ndenge ekomi to biso tolesaka bana awa do tokoka kuta te eloko moko te depuis tokangamaki azozwi bato omema bango wapi tala mama na embouteillage donc ya mokie nalingangi nakabola yango wana bakonzi batala ndenge nzela ezaleli. OK merci beaucoup na sola pena papa mbote papa comment papa Jax nini okobakisa na bandeko baloba mingi mpona nzela kimbuta omoni biso toza bana OK prince oyo esala fierté na biso mais tozofaire comprendre te ebukani babutu bakonzi bazomwana biso bazomwana te jour oyo nani mama Denise ayawa bazaka mwa bakayesi moko boye basipisipi mwa mabulu wana esili te mama Denise aye azongi na ye ozomwana toloba batiaka bakayesi pour que la première dame aleka batiaka bakayesi mpona la première dame aleka ntango aleka na ye biso moko toyebaki deja ke non bakayesi oyo batie osombule bani ekosala mabulu tozomwana yango oyo mabulu na nde moko akosakana te oyo eza fierté na biso ya njili tozofaire comprendre te bakonzi soki bazoraisonne nini toyebi na biso te bon bango moko kaka so bazolingi ekufa nyonso to ndenge nini tozofaire comprendre te so bazolingi ekufa nyonso po babimisa mbongo ebele donc voilà papa bino bozomona bela bambouteillage donc so créer babiloko moko en tout cas passage là donc tomeka kopusa na mabulu nde moto ezokria embouteillage oyo mabulu
prince eza mabulu oyo eza fierté na biso ya njili ti bango kaka boye tozofere comprendre te soki susi na bango eza nde nini bo bango moko kaka bakonzi bamona kaka. Voilà, merci à Bangmo Akondi, Bamona Gaga. Bien, bon, on a peine un embouteillage, Salami, Kimbuta, c'était pas comme ça. Kimbuta, avait peine au côté, aux autres, vers, aller, retour. Mais le boulevard Kimbuta, ça la fait bon, la vérité, la ville professeur Kinshasa, à Lissika Tchango. Et boulevard Kimbuta, qui est même la mimi qui la photo, mais tel le long de là, Kimbuta n'est pas commis. Il y a un micro, il y a podcast qui est awa pour que sur la population, minimum pour chauffeur, puis de qui n'est pas les OP Samela. Donc, tout ça là, bango, juste le couleur, merci. Ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki bandeli mesiko oyo nde tango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika touti nini te tomoni na nyonso tosali mekoli forever grateful I'm counting my blessing by way do I begin cause eleki mingi likolo na se kolekaba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokama oduwa give an exchange koma koyembisa ngai liwa ya sondima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo nakoma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo pesanga ofere nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motema matoye yoki. Voilà, né à la belle mnora toujours awa na boulevard Kimbuta oyo komi okoma bongo impraticable bomoni bino moko ezo créer ba embouteillage ba mituko komo ko tassa sneak en tout cas zo la pena malamu mingi te zo vraiment population ya ngélité alors yango bela mingi to so la pena na ba na mboka ba ko surtout mingi bena ba jilwa mbote papa mbote comment est comme dans notre mboma apporter mon papa bien précis la fin na njili na 45. OK, merci beaucoup boulevard Kimbuta bien très bien oza na botne grandi ti boso na miso na biso to moni ngo ndezo bota salama wa. OK, merci beaucoup le te ko tala bino ne obela ki biso na ba téléphone alors le bina to sur le terrain parce que to ba TVZ radio te boulevard Kimbuta ezo koma boye pourquoi bokande le bida que TVZ radio te sozo koma boye proposer koma boye manki ya traiter et puis suivre ezali moi tu parles de zali les boules bana mukie peut-être moi continuité donc to betia au karaba trop pris na makambo so c'est moni boulot ceux qui mbuta et délaissé on comme na état au manque de traitement manque qui a suivi l'autorité municipale et puis l'autorité il y a ville quoi tolo ba banda Kimbuta salama nanu ba ya pena ko entretenir to ngoni place moko libulu ki balandela ngona ba sala ngote. Non, je ne pense pas. Ça la ngote na Angilois et puis tu évoques la Maramotali Banzela, Maramotali assainissement Angil. Dans tout au long il y a boulevard au monde salité zali en entraînant contre médecine nan salamati. Par rapport tout le monde na ba gand direction ba boulevard mususu que moi boulevard mukie ba miko kunda. Ba bitu ma boule banda mukie mais dans des vues à peu près plus de 50 mètres. Donc il suffit exact. Tant que bino balanjili ndenge tolobaka puis population qui no balobaka no boulevard Kimbuta eza moko ba miroir na ville province ya Kinshasa parce que Kimbuta ke na sango même na mikila poto mais lelo ndenge zo koma be bino mo balanjili esala bino ndenge esa biso no soni makasi soni na ndenge na kolobela poto te koza lokola pamba bilo esa ba valeur ya commune na biso faut eza présentable eza praticable ezana ba dumusu ba ebi njili te na partie ya couloir Kimbuta esala ke bandi tuso me ko découvrir njili eza moko neti ya ba fierté ya njili o mona ngo boye eza soni makasi njili eza commune ya répété na propriété balinga bilamba OK ilamba est accompagné na environnement eza pena soni ya makasi njili mérité boyete. Voilà, nous tout à l'heure parce que bah succès ça la trop dans boulevard et tout ba couloir ils à la bon tout ça na couloir pardon tout ça na avec des stades tout na matongé tout le monde a rendu na bango ndenge ezali couloir madiako ko za pena avec
carte na idéologie qui muta pe na début ezala ki bien je mona ba reza belé ba flat ba uta par-ci par là ba ka bongo ko sepela awa na boulevard qui muta mais le qui muta façon komeli en tout cas ils sont ma penalité ils sont la pena mabe makasi ouais chef depuis ba mabulu o salami et suis déjà ba année to ba mois kaka Jésus de Bamboula l'année pénésu ba après ba 2-3 ans bah 3 à 4 ans pour avant l'élection nous on a sorti on a fait mango tu boka mabanga mais ce que kuna kutu mieux par rapport ya côté on a donc les logo bandi les lotis et je peux napoli boule bana malé mbeti et pour ça pour ça na ba beti en kara na tinde comme na niveau donc il y a 3 4 ans déjà qui mbouté derrière Kopeba. OK parce que tant que ba njili pe na nous besoin ta bosala ta memote ya okena okuta na pena excellence papi ngale mo aza numéro 1 ya commune njili pona alandela mamanzela. Donc, comme on a tous organisé, beaucoup de garant à commune. Donc, il y a une zélane à mon arango, et puis chaque samedi, il y a un salon côté, il y a un salon. Donc, jamais beaucoup de ça pour qui une semaine, ça quand les candidats, on a un service, on a informé dans la réalité à Enzela. Donc, comment tout le monde a déjà, ils ont l'attribution, tu as tout l'année, donc. Et puis, le ministre a été père ministre national, il y a un lancement à côté, donc ils ont cicaté l'autorité, gouvernement central, gouvernement provincial, la commune, il y a une direction des allées. D'accord, merci beaucoup. Tant que moi, Angili, tu as la caméra, message est quoi pour la Bina Kimbuta? Donc, tant qu'Angilois, dans la commune, nous à part Angili, donc, message est quoi dans l'autorité, l'autorité de Titel. Oda musana bango ba me contact na ka engine ba me contact avec Kimbuta et ça biso bien makasi ki ba meki ko bongisela biso yango donc c'est là oza premier nzela o président de la république la biso ko cadre l'état la mandat passer le cadre nzela oyo donc ba konzi ba meka pina ko tala couleur biso Kimbuta ezonga na robe nango ya sika eza pona lokumu ya commune na biso et puis pona lokumu ya ville province na biso donc ba konzi bo me contact na Kimbuta comme priorité dans le programme Nabino et que vraiment Banjilo et puis que vous avez remercier Bakonzi ce botanika ya nzela ya biso ya Kimbuta. OK. D'accord, merci beaucoup. Et puis qu'on l'âme yango le sous copé ça peut sur combo ya ancien gouverneur de la ville province de Kinshasa, il y a André Kimbuta yango kota la pe nzela so bazo la pe moi bana bazo nga pe souvenir bazo nga pena ya malamu et vous avez kitoko makasi. Merci beaucoup. Nous avons intervention ya ndeko Naso na chef vous avez mal mingi mbote papa mbote comment est papa comment on a Jires papa Jires avant de Njili ya oui na avant Njili merci beaucoup ni na koko bakisa na bande ko ba mingi pena pona nzela Kimbuta ndenge komi bon elo na ko bakisa Kimbuta elo so babe yango boulevard Kimbuta c'est parce que lobby avant et comme Kimbuta boy ezalaki ba bilanga ezalaki ba bisika mo ando abwaka ba fulu OK stockage à la place baba stocker ba fulu mais comme on a bourgmestre na biso André Kimbuta yango na pesi mbote bisika zali vraiment félicitations ne a komona ke ifa sala nzela et que ndetizi s'intéresse ko sala nzela nyonso to ezalaki bien na malamu surtout na série ya bourgmestre na biso Senghor ezalaki ba bar nyonso to eza pembe na bakokombola bakobongisa mais ba ministre ba bourgmestre surtout bakota ta Kimbuta ndeko salité Kimbuta comme buka ko banda l'entrée na ngoti na Saint-Thérèse eza ko buka nyonso vraiment eta ke bana Njili et ça la biso bien té Neo to mona ko bete mo turu mona matongo ko tina couloir madiako ko tina vindi stade wana couloir matongo wana tango zo mona ngeza ka la propriété ndenge zalaka ça la bino mabe hein. Ouais, et ça la biso mabe biso pe boulevard na biso et pe ça biso moi et ça la biso moi bien boulevard Kimbuta les ama air nyonso to roya au kota air nyonso to roya en tout cas to est minuit au kota na Kimbuta sans problème mais le ko déranger ça sous problème ba kuluna ba komo boto la batu wa bablo wa bonga to senga ba konzi ba bon c'est la biso vraiment Kimbuta ezo ngande zalaki. Voilà, merci beaucoup. Tant que Njilo, na me kapé ko sona moi muke ndenge parce que biso to kota ka population na ndako ya bakonzi.
ndenge population balobaka na biso mingi vraiment babar oyo bamapango oyo eza na basima ya babar oyo bazalaka mpe déranger bana batangaka vraiment bien te na bakokwa parce que musique elekaka makasi trop est ce que eloko wana okoki kopesa mpe mwa conseil moke? Bon, vraiment eza mabe concernant éducation ya bana bana ezosenga mpe amo il faut batanga bazwa mpe bayeba nde nini ya korevoir bamatière oyo bakendeki kozwa pendant la journée. Mais awa système ezala awa à partir ya ba 21h nde bakata miziki po bato mpe bapema. Ah d'accord, musique ebandaka heure nini ekataka heure? Ebandaka à partir ya ba 12h ba 10h déjà babar efungwamaki ti tokomi 21h nde babar ekatana. Ah donc 21h nde minule ekati nango. Nde bourgmestre matika Senghor atika esalamaka bon. Donc lwana ekontinua kaka. Donc oyo eza sur passe eza kena na boulevard Kimbuta awa tracasserie les carpet trop ya bakuna kobotola biloko. Ouais, tracasserie les kaka trop surtout na couloir immaculé wana. Babotola ba téléphone. Ti na couloir ya mitraille babotola ba téléphone basaki vraiment bato baolela trop. Yango wana tosenga na bakonzi oyo baotambusa district na biso ya Changu. Bayeba nde nini ya opposé sécurité ezala bisika wana vraiment elo tosenga yango. Merci beaucoup ya poto kabwana yo take njula message ekozala nini? Message eza kaka keno toza na besoin keno biso commune na biso ekende mpe liboso surtout district na biso Changu tomona babisika mo neti bakasavubu babisika mosusu bazotonga bamakadame ekota na baveni na badirection esala pena bien. Mais biso Changu bakonzi pena likolo ndie ministre infrastructure ndie bakipaka Changu te toyebi te soki Changu ezala pena problème nini na bakonzi ya likolo vraiment bakipaka Changu te. Changu so tali banzela ya Changu eza ya nyonso tu ya kobeba apa njili banzela mosusu eza ebele na bamikondo na banzoko wana babisika bakenda kokunda nani papa Kizenga banzela nyonso wana eza ya kobeba eza ya kobukana. Changu bakonzi bakipa yango te bakonzi bakipepe Changu eza commune mwa munene oyo epesaka mpe valeur pena na mboka. Changu eza pena district mo boye vraiment eza mwa kilo très populaire aussi ya ba district ebele. Oui eza district mo eza populaire eza bato ebele embouteillage eloko pamba na Changu. Na Changu yo senga il faut banzela ezala ebele bamakambo bien ezala lo tosenga na Changu yango wana. Ok, merci beaucoup en tout cas chers téléspectateurs, merci chère bonne journée. Voilà, bino bomo na boki ndenge population pena mi bazolo ba boulevard Kimbuta oyo za bongo moko ya ba miroir ya Njili. Nzela ya Kimbuta oyo zo sunga kaka population ya Njili te. Basala yango ko banda bongo boulevard Lumumba ake ko suka na Sainte-Thérèse. Et Sainte-Thérèse là a su yango 10 route ya Kimbanteke cimetière. Alors ba mintu comme so bozo mona zo kita loboko na ya mwasi bazo uta bongo Sainte-Thérèse bongo bazara na Kimbanteke suivant. Ba uta Kimbanteke ba kendaka ba Pascal et tout comme ça. Alors o bazo uta bongo na loboko ya loboko langa mobali bango bazo utape bongo ba Pascal misi bazo utapa ville bakota na so de moteur Pascal wana bazo bima boye botana bino moko libulo salamiana to moni bongo Trasco uti ko kangama wana Trasco kangami wana moye kuti ba mituka eleka ezate ezo créer pena ba embouteillage. Alors Kimbuta oyo soki ko zongisa ngo suna valeur nango ndenge zaka à l'époque et vous appelez malheur mingi ndenge to mona to ka ba venir ba cité maman Mobutu ya assez présent la biso défunt il y a mboka la biso Congo. Alors pesa moi leur ba valeur ba valoriser sur ancien bourgmestre ancien gouverneur professeur Kinshasa ya André Kimbuta yango ceux qui ba valoriser les sous et ko za pena mala mingi na likanisi azoka ko sala bongo boulevard awa ya Kimbuta parce que zaki bongo mabele nzela oyo ezalaki soko uti Kimateke ozokende Kingasani na Sainte-Thérèse bazobelela Pascal Kingasani nzela mabele awa ezalaki pena mabele nzela pena mabele pena. Alors kucha pona ancien gouverneur la biso ya Kinshasa papa la biso André Kimbuta yango na ndenge azwaki likanisi ya kosala bongo boulevard Kimbuta boulevard Kimbuta kombenga kutu couloir Kimbuta parce que ba bar eza tellement trop bantu bakala bango même bana poto bakita
bana poto bayaka awa ba ve Charlie Wayungu ba masa na bayaka yaka awa trop le truc d'enfer ba masa ba kita trop avec moi tour la couleur Kimbuta avani Amelina ye moi J moi bière ali moi loko na ye pilipili asiminzela azongi na ye ake kolala alors soki ezala basalite boye bapaya bando ya te puis bato batika bongo mboka kala komona Kimbuta na ndenge komi boye eza pena malamu mingi te sunga te ya omoni tokitaki tosola na population bino boye kimbela population ndenge balobi et puis biso pe total constat tomoni ke nzela Kimbuta pena eza pena mabe ya kobeba ya kosakala kute eloko pena ezosunga te ezosala pasipe mawa topoza suma moke tolakisa bino esika peza ya kobeba eza découverte problème te kolakisa bino kaka bapoint essentiel besika oyo Kimbuta boulevard lango ndenge ebebi. Merci. Matoye yoki miso emoni linga kolobe zati otemeza temo misale monani linga kolobe zati uti musika essentiel tokomi linga kolobe zati ya kolobe zati linga kolobe zati ya biso yangoyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko oyo nde tango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika touti nini te tomoni na nyoso tosali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing by way do I begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli si to benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekela kangai osali ya kokamo oduwa give an exchange koma koyembisa ngai liwaya so ndima pepo ngana zwa bomo ya sekwelekela kangai give to Caesar what belong to Caesar ya bisolo kumuntu pesa na nkolo obimisa ngana mulili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa njoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebandeli pesuka nyoso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyoso pona ntina nanga ya motuya yo pesanga ofere nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motema matoye yokimi ya biso yangoyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko oyo nde tango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika touti nini te tomoni na nyoso tosali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing by way do I begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli si to benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo ya biso yangoyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko oyo nde tango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika touti nini te tomoni na nyoso tosali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing by way do I begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli si to benga mabalongi always give thanks for the life yangoyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko oyo nde tango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika touti nini te tomoni na nyoso tosali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing by way yangoyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko oyo nde tango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika touti nini te tomoni na nyoso tosali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing by way do I begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli si to benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekela kangai osali ya kokamo oduwa give an exchange koma koyembisa ngai liwaya so ndima pepo ngana zwa bomo ya sekwelekela kangai yangoyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko oyo nde tango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika touti nini te tomoni na nyoso tosali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing by way do I begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli si to benga yangoyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko oyo nde tango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika touti nini te tomoni na nyoso tosali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing by way do I begin cause kolobe zate ya biso yangoyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko oyo nde tango na biso
lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow. Voilà, mesdames et messieurs, naïbi que vous avez vraiment belé ya ba liboso ba etande kera bino ko la bongo magazine moko la lelo awa na chaîne no bolinga makasi ya biso podcast ne la bala bino kaka chaîne za yanga ya yo ya biso nyonso ba pongo mania en tout cas bokeni ko mbango to s'abonner ko liker ko partager surtout ba commenter ba j'aime la bino et vous appelez malan ming donc ils appellent kitoko que tina cloche de notification comme ça ba découverte nyonso ko yanga kaka même ya bandeko et tozana bango kozala pena mala mingi bono mona bongo ba elema la bino ya kitoko fa le toyi awala kimbuta musani toyi kosala ba benga biso mbango toyi kolaksa bino ndenge nini boulevard kimbuta komi bongo praticable nzela eza susu vraiment malonga te komi ko créer ba embouteillage et puis kota pe ba sécurité aussi tobi ke couloir kimbuta za rapina za couloir moko et puis ça pena quand même qui la poto ba couloir kimbuta za raso ba kiti pena ba oti pena ba vacances ça on ville province à Kinshasa to pena Congo awa donc na tena bete tour na kimbuta za pena malome kimbuta ngo tago la sabino ndenge baby ndenge komeli en tout cas et ça pena ba bezo sunga vraiment te population ya njili karate bazana passe population même ya Kinshasa parce que njili ezana deux entrées donc entrée à kimbuta na entrée à quartier eucalyptus wana bana ki matege entrée la mope la kimbuta entrée la mope zara njili wana donc ce que baby bakina na route moka likuna kutu de la route beba déjà tongo de ba kutu te donc pas si peu voilà yango moni bongo ya micro ya podcast Tokitaki Awa pour la consoler la population. Un grand merci à mon équipe technique de ma caméra, Nazala Kibona, ingénieur Dobasadissa. Un grand merci pour cette belle image. Et quant à votre humble serviteur, Watakin, c'est le lion de la presse congolaise, qui m'a vraiment beaucoup ça et pas les tireurs d'affaires, les tireurs d'affaires. Un grand merci à vous, ainsi qu'à mon partenaire, mon sponsor, mon vieux Charlie Wayungu. Il y a maman Coco Massatima 001 héros dans l'ombre depuis Canada. En tout cas, il remercie aussi à papa Simon Kastati à Paris, maman Cécile, Massaro Molongo, William de Signarama pour que mon bima. Un grand merci aussi à mon frère Trésor Lutonadio, l'homme à 500 000 valises à Bilamba. Il y a maman Laetitia Kandolo, famille Kandolo, famille Longo, famille Ndombele, famille Lutonadio, dans les Labina. Merci tous à la chaîne de osalia kukawoduwa given exchange koma koyebisa ngai liwaya sondi mapepo ngana zwa bomo ya sekwele okilaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisa ngana mulili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makamu na koma komona kokamwa